bandeko ya Congo botala awa bondi melangai ke toza la commune ya Lingwala précisément na ba avenue Kalembelembe na Kabinda côté oyo zela ezate même ba moto eza koleka na kokoso prince tope makadam esi ebunga kala bondi melangai ke etika nzela na mabulu donc nzela ekoma ya kobeba mabe na ba avenue oyo mibale donc po okoma na ba avenue des Huileries en tout cas yebake okoboma motuka na yo bino moko botala ndenge nini mai esali ebale na potopoto ndenge etoni na nzela avenue Kalembelembe kutu mawatro botala ndenge kaka boza komona liboso ya hôpital pédiatrique ya Kalembelembe oyo eyambaka bana oyo bayaka kozwa bassoin souci pasi pe mawapo nyonso wana eza mosika te na bureau ya gouverneur ya ville province ya Kinshasa bino moko boyoka ndenge nini mbonda ebetamaki. Mais vous voyez vous-même, non? Vous voyez, la route est impraticable. Et pendant qu'il y a un hôpital ici à côté où on peut amener nos enfants, et pour votre gouverne, la pédiatrie de Kalembelembe, c'est une des grandes pédiatries, pour ne pas dire la plus grande pédiatrie de la ville de Kinshasa. Mais quand déjà à côté, elle est dans ces conditions que vous voyez ici, qu'est-ce que nous pouvons encore dire? Si déjà la route est dans tel état, à plus forte raison, l'hôpital en soi, il sera dans quel état? Donc nous déplorons les conditions dans lesquelles nous vivons. Et surtout les conditions dans lesquelles se retrouve aujourd'hui cet hôpital. Na oyo etaliba embouteillage na avenue des Huileries et comme lisusu makasi ebongo kotala ngomba ya bosoto oyo neti kaka mboka leta asi akufa na ekala. Ya boye peuple azanga maladie wana bokosi boye bake typhoïde na malaria eza vraiment à la portée ya population nyonso oyo bavandaka na banzinga ya kotoyo nyonso oyo tobetisi monapo ba autorité en tout cas boluka solution moko epesa malombango po peuple avanda na kimia esali sonia yango pe biso tobetisi kaka mbonda mona Congo boza komona botu na ngai tozali wapi tozali awa na wenza bayaka oyo ekeda nsango mingi bayebi yango po baleka kote oyo basombaka biloko ya ndenge na ndenge me kokamwa wenze oyo bafutaka bongo ya leta bataksi ya ndenge na ndenge oyo ekomaka ti epai ya bourgmestre me tala eta wenze yango ezali bayebi te bakomi kolela me mbongo bafutaka nini vraiment esalaka po esokelaka bango comme rétrocession ezali kaka motuna bourgmestre akomi na Kimbaseke beta nanu tour kote oyo oluka esika ozoka mbongo wenze oyo nini ya malonga okoki kosalela bango yango boyoka ndenge nini babeti mbonda binza bayaka susi na fe ezali towana nzela te towana posa pe marché vraiment ezala pene ti bacommune mosusu mpe ezali mpo eza commune eza quartier te eza commune ya Kimbanteke towana posa ya wenze marché monene vraiment ke okita na se te okomaka na marché no eloko nyonso eza yango posa osombi nzela ya koyela sikoyo biloko wana nyonso wana ezosengaka nzela fo ezala ezali pasi po mbongo leta ezali kofutama me nini oyo population azali kobénéficie de manière ke wenze oyo ekotisaka mbongo ezala état normal de manière ke bango mpe balobake bazalaka na prise en charge ya vie province ya Kinshasa mingi na commune ya Kimbaseke esali pasi yango biso tobetisi gambonda tosala yango pour la bolingo to bolamu ya République démocratique du Congo en particulier ville province ya Kinshasa. Congolais congolaise yo mutu ozalaka na idée ya développement ya RD Congo magazine bonda ya ekolo baleki ya Yezu apesi bino opportunité ya koya ko exposer ba vision na bino pona bolamu ya ekolo mobimba botala bino moko tomesana koyamba batu na plateau na biso po mutu na mutu atalisa vision na ye yo mutu oza na ba ide ya malamu olingi mboka ekende liboso magazine bonda ya ekolo afongoleli bino ba porte yaka o contribuer na développement ya mboka RD Congo oyo ayebi ke aza vrai leader sala lokola baninga yaka na plateau na biso parce que eza seule adresse oyo eyambaka ba leader ya makasi pe ya solo to aborde
abordaka basije nyonso lokola politique économique socio-culturel religion pe na basije mosusu oyo ezocontribue na développement ya mboka na biso. Koponela basinistre côté ya te tellement terrain yango ezalaki pe vaste atie bango wana parce bakabolaki bango musu bakendeki na ngambo ya prince côté ya Maram. Olia wana ko sileka na ba télévision ko brandir ba document ezali ko condamner bango moko. Ité ya bomoko bosangani ngai na sepelaka mingi tana omona baumbu na bateke baza ensemble ngala muumbu te na ape muteke te. Ndenge kaka bozali komona bango pe bazali balide oyo bandimi ko participer na développement ya ba quartier commune pour que mboka ekende liboso. Yango biso na magazine Bonda Ekolo to bengi ba leader ya solo pe to beteli bango kambonda. Tout ce qu'on a la commune na bino numéro na biso zali yangwana yaka benga biso to koyamba yo to ko tatu ko solo na bino. Tango biso Bonda ya Ekolo tolobaka na ba chauffeur ozali boso ya volant komela masanga te kokumba pe na se ya kwiti te mais ba chauffeur mosusu baza lokola ya koloka awa tozali na boulevard Lumumba précisément na Pascal moto oyo ezalaki na garage babandaki kobongisa yango kasi chauffeur oyo soki manque à faire soki pe envoûtement toyebi te azui moto ya batu abandi ko kongola ba client na ba arrêt direction Kingasani ya suka lokola azalaki na kwiti ya makasi aleki so de mouton po akita na maya mokali ayeko tout a remorque pe abeti tonon bato bazoki biloko ba client ebebi pe babungisi biloko mosusu kasi moto ata moko te akufaki biso magazine ya proximité ya population tozalaki wana yoka ndenge babetisaki mbonda. Bon accident oyo euti kosala makaka sikoyo na vie ya biso batu toali awa na poste na biso maya mokali c'est-à-dire chauffeur oyo ya 3 pneus azali na milangwa moko ya kusakana te yango omoni ba chauffeur même baza koyoka ngai a bord ya volant na yo tika komela kwiti ezali malamu te tala linga bomisa batu ebele eike oyo amemaki na 3 pneus na ye oyo mpona kokomisa bango na Kingasani ya suka ye moko na descente oyo ya boulevard Lumumba sur mai ya mokali aye kotuta na ye moko mutashene te moto euti baniveau ya 41 bando ekomi kaka Pascal awa chauffeur azalaki na kwiti so mpe tokomprendre mpe te mbala moko abaluki mbala moko abalusi kidala moto na bango nyonso bakomi tokosenga kaka pa ba chauffeur boyeba ke ba client oyo bomemaka bavi na bango eza très cher. La vie humaine est sacrée. Alors, ebongi te kokumba motuka to moto na se akwiti ya masanga. Bongo soki bandeko oyo babungisaka bomoi na bango. Ba chauffeur bobongola bizaleli. Makambo boy, somwa biso tobetisi kaka mbonda. Voulez-vous apprendre et devenir journaliste? Les centres de formation médias indépendants procèdent au recrutement des nouveaux candidats pour une nouvelle session. Que vous soyez diplômé d'État, homme de Dieu, docteur ou que vous soyez, les centres de formation médias indépendants met à votre disposition les filières ci-après. Les journalistes, la prise de vue, le montage vidéo. N'hésitez pas de nous rejoindre car ici, la formation se donne avec les professionnels des médias. Chez nous, c'est de l'expérience et du professionnalisme. Nous sommes les centres de formation médias indépendants. Pour tout contact, appelez-nous au plus 243 89 81 81 097 ou appelez-nous au plus 243 99 37 45 722. Je répète, appelez-nous au plus 243 89 81 81 097 ou au plus 243 99 37 45 722. Nekolanga Kongo tomonaka kaka bandako ya masisi o mingi babengaka ndako ya ndele toyebaka te nini batongaka yango. Bonda Ekolo magazine d'actualité débat etambolaki ti na village ki Kapa oyo eza na territoire ya Bagata la province ya Kwilu. Tokendaki ko découvrir bino moko boyoka ndenge nini bafabrikaka bandako oyo ndele avec impact na idéologie et surtout que ebimisaka pe bamabota ebele kati ya bandako oyo. Mesigile na sana basi mibale na bana mine topikoli esobe le yango totiaka kaka liboye mpona kozalela kaka 2 mois 3 mois
nakopikola esobe nakokata bambanzi donc bariske kaka anga moko parce que ndako ya liboso ekufi yango naosala lisusu ya mibale biso mbonda ekolo tolakisi bino kaka ndenge nini basaka bandaka ndelo ya bondimela ke bamabota mpe koto ebele batangaka bavivraka kaka na bandako oyo bakokola kitoko avec impact na idéologie mpe mingimingi okomona bango éducation kitoko koleka oyo azokola ba immeuble ya biloko ya boye esali kitoko yango mpe biso tobetisi kaka mbonda okokamwa okanisake tozali soki mpe wapi yebake tozali na Kinshasa botala eta ya mpo oyo ndeko na ngai tozali aka na Kinshasa mingimingi nakomi na moluku paserel oyo boza komona ndeko na ngai ya kokamwa ya banzete na eta ya mabe oyo yango nde ekaboli village ya Putusele na mboka Bantaba bandeko oyo mingi bayaka nde koleka nzela oyo kosoba bantaba kosoba ba aubergine biloko ya ndenge na ndenge me baza kosufri na bapolisia ya pasi po kura kutu koto oyo ezalaka te mai ezalaka te me kote mpe nzela basambwe po moya koleka koto oyo ezalaka te bino moko boyoka nde nini bazali kolela liboso ya kamera na biso ozala na moto moye bokatisa eza te mpo ya malamu eza te je crois moko moni nde bamama baosufri na bakilo na mutu azomema babasi ya manyo kokatisa na difficulté akorupe mpe aseti na nzete wana akwei na mai mpe azoki yo moko moni bamai tozomela ya propre te moto akosala biso ba eau potable koto aza te mpugi ntsele ekatisi ti village bantaba direct mwakasa ngana ti ekei kote ya bakongo metela baraccourci toza nango vraiment eza pasi donc même pont eza te mutuka moye leka te moto moye kutu eza te falo benda makolo okokoma mbula nini po zonga mbula nini yo oyebike ozalaka député yo oyebike obesaka kopesa badiscours lokuta tala bisika kopesa badiscours lokopesaka population yango yo me biso tokosenga nene bakonzi ya mboka bozo baresponsabilité na bino boyebake Congo eza munene mpe Kinshasa eza munene Kinshasa boko bape kote bandeko ope baza besoin bazwa vie bavivre na esengo nyonso yango tobetisi kaka mbunda mwana ya Congo bondimela ngai ke soki okei na commune ya Masina na route ya Sifoko mingi na croisement lango na Kulumba okomi tuna eske oza réellement en la ville province ya Kinshasa tope oza vraiment au fin fond ya ba village po molili kotoyo insécurité eleki makasi nyonso oyo likolo ya kozanga éclairage public ya route ya Kulumba kote oyo ba crime ekomi kosalema mingi kobotolaka bato ba moto koviole ba mama na bawezi ya Kulumba nyonso ya mabe en tout cas ekosiege kote oyo neti kaka satana azwa na adresse kote oyo bino moko boyoka neli population babetisaki mbonda gouvernement provincial faut atteindre notre position na biso na Kulumba pour eza pasi éclairage public eza te donc ba moto totambolaka bozo causer ba accident yo moi magazine to beti no bola ngezi no likambo bola sur la presse ko pata no likambo na biso pesa ni kama kazi ba accident ko sala mana molili bazo ko kuma bazona ba criminel na ba moto j'espère bolanda ngo chaque fois ba moto ba chauffeur na moto bazo yo ba moto kaka ana Kulumba yango moi tuna besoin éclairage public photo yebaka mutu nyonso ndenge otamba panda la nuit liloba tu eba bakona mboka ezake no te batalela biso mpe nzela oyo tozoluka mbongo tosala kuluna te nyonso te me nzela eza molili makasi toza na insécurité surtout biso bato bamoto donc disons bakuluna tala eza na mama na molili na molili éclairage public batie kaka oyo ya direction oyo ekei mapela mais biso awa eloko moko eza te molili na molili yabo tokosenga kaka na ba autorité ya ville province ya Kinshasa en tout cas boluka ko renforcer éclairage public côté oyo même ba notable pe ya Masina na bomoko pe ya bino na misiki ya Fourbi pe bokoki ko sangana na bomoko olie bo créer ba tiraillement ezo kabolisa bino bo tsaba éclairage public côté et permettre population la bino ba vivre na kimia nyoso boyebake na molili ne batu babe ba profitaka kusala mabe yango pe biso to betisika kambonda likambo ya ba parking à la ville province ya Kinshasa ekomi koleka ndelo parce que mingi eza na ba norme te bino moko nde bozo komona kata ba image oyo
tozali awa précisément la commune ya Kimbaseke kobadama ya mokaliti okoma côté ya maison communale nzela na ngamba Kimbaseke ezala lisusu te bosoto eleki na ndenge moko ya liboma bosoto toyebi te soki autorité ya commune oyo amonaka yango to pa monaka te ozwi lokola babalabala lokola basoko lubwa eleki kolobaka babala wana okoleka te mpe basakala moko basalongo te parce que poto eleka ndelo baparking ya mituka ekomema mpango nyonso tu kotonda na plein tina kati baveni mo ekuta koleka ezalaka te mpe okomona na nzela ya boulevard mingi etelemaka meme ata bisika bato makolo balekalaka oyo tobenga na français marche ya bapiéton nyonso oyo toyebi te soki mpe bourgmestre amonaka to amonaka te mpo kili bopeto esengaka ke à tout moment bourgmestre akitaka na terrain elongo na équipe ya assainissement basalaka yango me koto oyo assainissement ezalaka nango kuma te tomekaki kotuna mpe bato yango balaka nzinga si réellement ke bafutaka badroit na bango oyo commune asengaka balobi oui tofutaka badroit na biso epai ya bourgmestre kutu tolukaki tobenga kotia badali na besiko me bourgmestre aboyaki na ye na makambo oyo etali assainissement mpe environnement parce que bokono mpe bamaladi ya ndenge na ndenge eyaka na bisika basalite ezali bababala oyo eza komema vraimen salite mpe silelonga boulevard kutu soki vule beti moya koleka ezalaka te biso awa tobetisika mbona mwana ya Congo bondimela ngai ke na cadre ya ba échange de vœux na bango les anciens ya collège Malako bauti kosangana avec impact na idéologie na Apocalypse 22 nyonso elekana kibongo mokolo le 16 janvier 2025 avec impact na idéologie bondimela ngai ke babandaki nanu kozongisa ba merci epai ya nkolo Nzambe oyo a permettre que bakutana lisusu po bakutana kala bino moko botala ndenge nini losambo esalemaki kitoko. Et voici tes enfants sont là. Nous voulons rentrer. Kaka na bokutani wana ezalaki pe occasion pour la modérateur à présenter ba membre ya ASBL na bango pe alakisa bango ba professeur oyo batangisaka bango tango bazalaka nanu bilenge ezalaki bongo occasion monene po na ba ancien Malako balakisa bolingo oyo bazalaka nango bino moko boyo kandenge nini babetsaki mbonda. Monsieur Rémi Talatala Kikunda général vice-président national ya Malako na biso organisation non gouvernementale toye penza lelo kopesa merci na groupe de presse oyo ya Bibiso tozalaki bongo o sepela mokolo na lelo échange de vœux oyo esangisi biso ba membre nyonso ya Malako na biso ONGD international na échange de vœux na biso ya lelo ezalaki poto profiter topesa lokumu pe longonya na ba ancien professeur nyonso ya Institut Malako tobengi collège Saint-Marc, ancien directeur des disciplines, la directeur des études, oyo toyambaki lelo po topesa bango longonya na maso basali po ete lelo ba former une grande couche sociale na kati ya mboka na biso Congo na ville ya Kinshasa pe na mboka mobimba. Lelo tokutani na molulu oyo monene pona koyeba kokabola esengo donc kosala échange de vœux entre biso ba membres parce que Nzambe abateli biso torekisi mbula mobimba tokutani na makambo ya ndenge na ndenge na kati na lisanga mais tobundi tolongi na ngolu na Nzambe tokomi na suka ya mbula toclôturer tobandi mbula ya sika esengelaki tokuta na biso nyonso po toyeba kosala échange de vœux de likambo esangisi biso lelo yango. Tellement que les anciens de Malako basalaka ba aventure te tango bakutanaka bondimela ngai ke kolia komela mabina nyonso ezalaki au rendez-vous. Nyonso elekalaki kitoko boyebake
les anciens de Malako apportent eza polele surtout po na moto nyonso oyo alingi a rejoindre bango et surtout que bazala ba projet d'avenir moya kitoko ndenge kaka babeteli yango mbonda na ba projet oyo tozali kokana ko réaliser tobandaki déjà ko réaliser ba projet lokola ko pesa ba fourniture scolaire na Institut Malako pe na ba école oyo ezali nzinga ya Institut Malako basilaki kozwa ba fourniture scolaire oyo pe tozali kokoba lisusu na ba yaya bandeko na ba cadre nyonso ya RDC oyo babimi na Institut Malako bongo toko invité na bandeko banso bayeba ko rejoindre biso na makita oyo tosalaka na premier dimanche ya chaque mois nde tobengi bandeko banso ya ba nouvelle génération na ba ancienne génération ba rejoindre lisanga na biso oyo tobengi Malako na biso ONG international oyo tosanganaka à chaque instant tango iso awa na hôtel Apocalypse 22 na boulevard Lumumba na Masina sans fil biso pembonda ekolo magazine d'actualité en tout cas to fuli bango kaka mokako suape to betisi kaka mbonda bana Congo Kinshasa, bana Congo Brazzaville, yo mutu olingaka ba activité na yo eyebana na mokili mobimba. Mbonda ekolo agence epesi bino opportunité ya kosalela bino ba reportage ya kafu. Ezala activité politique, socio-culturelle, économique, religion, sport, conférence. Awa na Mbonda ekolo agence ezosalema avec professionnalisme pe eza na prix moko très abordable. Esuki wana te endeko na ngai keba na ba reporter ya muyibi oyo bayaka kozwa ba image pe elekaka nango na télévision te kasi awa na Mbonda ekolo agence nyonso ya filmage, modération, réalisation, photoshooting ezosalema avec un partenaire idéologie parce que awa tokanga masolo pena oyo etali image yebake okozwa yango pe ata na format ya YouTube. Olingi oyeba bisika tozali benga biso na plus 243 89 81 81 097 na bandeli lisusu na plus 243 89 81 81 097 na Mbonda ekolo agence nyonso ya reportage ezosalema kitoko avec professionnalisme et yokanio. Ndeko ya Kongo bake koteka la banzela na likambo ya bosoto na bambouteillage yango nde ezali opération oyo la police eza kosala de manière que nyonso ekoma kitoko et surtout musala kitoko ya le commandant Padou tellement que le commandant Padou aza déterminé ya koluka kokokisa vision ya gouverneur province ya Kinshasa mingi ya kolongola bosoto en tout cas bondimela ngai ke babandi bisala kitoko kobanda na ropo ya victoire si na kokoma na marché correct bondimela ngai ke na wenze ya correct bamonaki bamama koteka na divagation tala lokola mama malewa oyo ye apréféré na ye apelisa moto kaka pene ya groupe électrogène abosani ke essence ezali pene oyo ekoki mpe kokreye badega ya ndenge na ndenge le commandant Padou na mosala kitoko oyo aza kosala bakiteli ye mpe balongoli ye na esika wana avec impact de la idéologie mpona koluka mbongo sikoyo na miniti oyo bazobengana biso na kosala ndenge nini mbongo mpe eza te mwana mpe azotanga aza université sikoyo so nateki te nzungu na ngai yango wana naolamba na ntongo nateki te mbala moko baye babengani fati talela biso likambo oyo tokosenga kaka na bandeko na biso la police suivi esengeli ezala po bamama oyo bobenganaka bango me tokamwaka nani vraiment azongisaka bango et surtout que badesofre na bango mpe esalaka bapolisier biso kitoko yango esalaka bazonga bisika wana nyonso wana ezali bakomportement mabe oyo biso Mbonda ekolo tokotelemela yango elongo na commandant Padou yango mpe biso tobetisi kaka Mbonda. Mwana Kongo yeba ke likambo ya kala ngangu kala technique
oyo otikala la système ba macheti la système ba sopeka kosenga ekoma kosala soni yebake basekaka yo oyebaka te botala mwana mobali oyo boza komona tokende kodécouvrir ye asalaka biloko oyo bomoni batie na se oyo mingi bato ba moto bato ba mituka nde basombaka na cadre kaka ya koluka ke esthétique eleka na bavelo na bango to mpe na bamituka na bango biso bonda ekolo tellement ke tolingaka mingi développement depa avec ba caméraman de gueto kitaki pona kotala idéologie oboyoka ndenge nini abetsaki mbonda nga jino deko oyo bayebi na Pascal bayebi mosala oyo na bandango lelo te banda 2000 tilo 2023 na expérience ya makasi mbe mosala oyo nasala yango eza ba art na kotisa na ba maison oyo ayebi nga nde nakangi Pascal yo nazobenga bajeune baya musala yango ezalia soko oyebi musala no okufa nzala te ngai nanga motema ofungwama nazalaka bien na bato soko oye na koyamba na olakisa musala mpe esunga yo yabo esali kitoko komona article 15 ndenge mwana mobali alesaka libota na ye famille na ye mpe abengi mingi oyo boyebi ke bokomona esprit ba mashati botika boye pembe na ye akolakisa bino nde basalaka yango de manière Kinshasa mpe eza monene oluka mpe kwa na yo obanda kotekaka mpo obikisa libota na mpo yebake kuluna ya 40 ya 50 azalaka te lobi okosika kaka oyo vie nazolia te sauve nga mengonga yango yekola mosala il n'y a pas de saut métier il n'y a que des sautés gens yango tobetika mbunda ndeko ya Congo kaka ndenge boza komona ba image oyo botala babala oyo munene bokotuna nga tozali wapi tozali kaka na vie province ya Kinshasa la commune Nsele mingi kuna na quartier Bibwa population baleli po bakoma kosufri na ndenge moko ya makasi et surtout ke nzela oyo boza komona yango nde epermetaka bango mpo basala bakursa bango kitoko me nzela oyo depuis Bibwa ebanda bakoma kolelaka na gouvernement aluka moye moko ata makadamu koto de manière ke esunga population parce que mingi bauta na bakati kuna bango nde basalaka nzela oyo bazosufri na ndenge moko ya makasi kaka kuna na Bibwa amamende kwa Kongo bokotuna nga likamba courant kuna kutu bosana parce que bazalaka kala kuna kitoko me courant ngo ebeba na ndenge moko ya libabe balela mais sinel kutu ayokelaka bango ata marate neti kaka mato ya sinel ekufa nango mpe misu mpe ekufa mpona kotala bandeko ya Bibwa na likambo oyo etali mai bosana na yo mutu oluka koke ovanda na Bibwa kuna kutu régime des eaux atikala jamais kotia makolo population bamesalaka na bama ya forage ekoma kosala bango pasi mpo bamai wana basomba yango chaine makasi yango bino moko boyoka ndenge nini ntango bamonaki kamera mbonda ekolo babetisaki mbonda nzela oyo papa mpona entre nango nano eza pasi kokota kuna na kati mpona tokoma kuna na se ti kote ya paroisse eza pasi mpenza antuka bazelu tomonaki totiaki espoir ntango tomoni baye konini koasire biso ke bazoya kotiela biso makadame tozala mposa babongisela biso nzela batiela biso mpe makadame tokoma lokola terre jaune lokola bato baningi awa tokosengaka na gouvernement boyebake Kinshasa eza munene Kinshasa eza Gombe te Kinshasa ezali Yolo te Kinshasa ezali Mumbele te to pe Limete te Kinshasa eza pe la commune Nsele bochana numa misukoto kuna bokotsa régie des eaux bokotsa SNEL de manière que population kotoyo bazwa mai bazwa pe courant en plus ba infrastructure loka banzela bosala ba banzela ba ba kitoko et ko permettre population kotoyo ba vivre pe na kimia yango to betisika kambunda ndeko ya Kongo tango tolobaka ke bikumba ya bachauffeur oyo tobengaka bachauffeur eleki mingi awa na Kinshasa botsaka tembe botala DCC oyo tope esprit de mort eutaki nango kote ya Kinshasa na suka chauffeur akoba na kati ya bordure azali koyeba te amata soti moto to akende na se soki mpe amelaki babwaka aye kose retrouve likolo ya bordure oyo epesi pasi mpe mawa accident monene oyo ke bandeko mingi bazwi bachoc tellement que chauffeur azalaki pelekese alingaki akima me population na la police bazalaki be vigilant barécupere ye mais basi mpe mawa la police a préféré koke le chauffeur na motuka mpo bayebi ke kuna bakozwa mike me tala bandeko oyo bazwi bachoc ndenge nini basundoli bango kaka boye bino moko boyoka liboso ya kamera na biso ndenge nini babetisaki mbonda salami na misu na ngai vraiment mutuka azalaki chauffeur
azalaki na idée ya komandanation de mouton alors apetali na bordure alinga azala renverse akomaki renverse déjà aperte équilibre alors bato bavandaki na portière na niveau ya portière babaluki bakwei na se et alors motuka ebalukeli bango mais ya kokamwa tomoni motuka ezokende c'est des vidéos sur niveau ekomeli bango nyonso ezala na nzambe babaluki wana tili esalami mais ya kokamwa na polisi ememi nde motuka bato batikali baza na bashok etiki bakoka awa tokopesa conseil na bashofere boyebake soki omelaka kwisi te lalaka na time malamu mpo epermettre na ntango ozobima bapongi na nzela kitoko te me mingi mpe boye ezalaka mpe makambo ya kwisi na surtout mituka mpe ekotaka batretien malonga te tala milimo ya bandeko oyo soki bakufaki olongaki osuka ndenge nini toyebake soki oza na vola ozali kokuma milimo ya bato kumba na kimia mpe mokolo esilelela kitoko yango biso tobetisi kaka mbonda